Coucou, salut, salut. Na solo na papa moko. Ayebisinga abi, ça fait déjà une année depuis bayebani na fiancé na ye. Bazozo attend ya koyekola na malamu. En tout cas, bazaka toujours bien. Likamoko ezaka ta mankaka ye respecté. Voilà, tout eza ok. Yango azotuna nga mwa ba conseil eza ndene na yebisinga abi. Bon, nazavement, voilà, expert te na makambo nyonso à 100%. Non, je reste humain. Mais naza na une partie à expérience na ngai. Et puis, na ne babenga en allemand Menschenkenntnis. Also, par rapport à makambo na salaka, ba formation na osala et permettre nga quand même na yeba moto. Na sangisi pe na oyanga na grâce au penza batia na kati na nga. Là, donc moi, grâce au Nzamba Pesibiso, il y a des conseils. Voilà, je préfère na loba yango. Bon, moni, moment, il y a des conflits na kati ya libala. Libala est cause à la raté, to relation est cause à la raté à 100%. Ok, bo sekarakak, makamunyo so kitoko, bonabou, tout bien. Une année, 2 ans, ok, bo soana te omdate. C'est quelque part anormal. Pourquoi est-ce anormal? Pour mutu na mutu, akoli na ndenge na ye. Muna mutu akoli na ndenge na ye. Muna mutu aza na mwa vision, bien que ba vision ekokana, mais na mwa façon moni la makambo. Alors à partir ya moment wana ekosala peka ake, voilà tant bovandi ensemble, hein? Bon meka ko yebana, ko nanzia ko yebana ne koza un peu moi ba combat moko boya ba idée tout ça là et memakana koswana eza eloko ya mabete na kati ya libala. Attention, eza mabete. Moment ya ba conflit na kati ya relation surtout na début eza d'une très grande importance. Et surtout na ba moment wana nde sikoyo nzambe pa koma akoloba. Ozo comprendre hein? Imayela mutu siko pe komi kosala. To biti ke to ba nokeno luka ba problème po to kota na ba conflit parce que to linga to ba miba to basi na biso. Mais en général, tant bat bazo yebana ba makambo ebele o eko me mabiso tamso na conflit, moi ko swana ya, moi nini to bomba rango. To linga ko laksango te to sala luka moi hypocrisie. O sel loko lo moni neti monité. O gérer po banga ke non so na lobia wa ayo mona mabe yo bolo ngai. To bomba ba caractère na biso, to bomba ba posa na biso, to bomba makambo ezo tumba biso na kati ya motema. Or que na kati ya relation, surtout na début, ba moment wana ezali très primordial, très important. Pourquoi ils ont permettre yo oyeba moto. Bandeko, au moins to yeba ba mibali, tozo yeba basi o bonela nzambe, nzambe sunganga. Na moni mwasi na sepene na momi mobali na sepene na ye sunganga ye. Nzambe sunganga na yeba ye makambo etambola. Dieu aussi vous entend. Alors akobimisa pe ba makambo, ba conflit koya. Siko ndenge nini boko gérer ba conflit wana. Mabala o to mona ya makasi ya minene umela ba 50 ans, 60 ans, 70 ans. Bazui trophée ya libala. Ndeko nanga ce n'est pas parce qu'ils ont fait 50 ans sans pour autant ba swana. Mais c'est parce que ba yebi ko gérer ba conflit na ba même si ba ko swana ba yebi ba limite rouge eza place ni. Ozomona. Donc mobali to mwasi ya kovanda na ye, il faut yeba tango aswanaka, aswana ndeni, tango ana kanda akoma na niveau ni. Yango mona ba msuba wakama mwasi mobimba na bali ye na futi mbongo na chena ndaku na futi dot. Mwasi azo finga mama na nga libo ya mama na yo bolimbisanga. Mobali azo finga ngai makamba salite. Ozomona basi ebele lelo bakufa na kobeta na maboko ya mibali sans pour autant koyeba ke mobali oyo azaki gentil boy. Mobali opesanga ba cadeau tongo midi pourquoi? Mais na moment ya conflit, na moment ya ba problème a sauter la mutu na nzoto. Donc ayoka asu mutu te abela onre liboma. Parce que na moment wana ezara ba moment ya ba liesse, ba moment ya ba esengo, mutu na façon exprimaka. Na moment ya ba colère intense, mutu pa za na façon o alakisaka. Ndenge nini colère po mayela mutu esile komika ba instinct, ba émotion mutu komo sala. Siko oya yo vanda na ye. O moni da ndenge azaka bien ndenge asepela ko comprendre da makambo nyonso. Mais tango ya ba problème ya ba conflit a gérer ngo nini akoma biloba loba afingaka asalaka boy abimisa ba parole blessante.
po eza na bato mosusu baza ndenge wana na ntango ya baconflit ya baproblème situation moko boye yango conseil moko à ne pas négliger na début ya relation bato ebele basalaka hypocrisie na début ya relation bato ebele basalaka hypocrisie eza malamu te koswana eza eloko mabe te. En général bato oyo bauti na background moko par exemple ya mabe bomwana ya mabe banyokola bango baviva na ndako ya baconflit elele tout bakimaka baproblème. Alors tant bakimaka baproblème na kati ya relation soki kaka mwa koswana moke bimi akimi alingi kosola te nga alinga koswana te non, il faut swana na ndenge ya respect mpo na kati ya koswana veille à ce que ofinga te po bible même ezopermettre biso yobi ke ntango ozala na kanda na yo kosala lisumu te na kati ya baéchange wana veille à ce que ton na yo ezala blessant te veille à ce que opimisa maloba kofinga te oza toujours na respect ya mutu me badébat d'idée. Donc nde nalobi badébat d'idée yango nde ezali très important parce que na kati ya baéchange wana lumière ezojaillir nde place mwasi azoyeba mobali na nga alingaka boye te mobali na nga soki aza na kanda ezalaka boye ntika nga nakita navanda nie nasala boye mwasi na nga boye mwasi na nga boye me kokimaka baproblème te obombi yango ozwa maganisine yango quelque part mokolo ekobima ekobarde mbala moko. Oui, hein. Moi j'ai connu une relation dans le passé où tout semblait rose. J'avais l'habitude de beaucoup trop ignorer des problèmes. Ozwi ba problème soki ye otie na mopanzi na oloba te so na lobi omona nga mabe so na sala omona nga boye donc vraiment dans le passé kala tozokola so na lobi boye aosala nga boye so na lobi boye tikaka na tika ozotika ebele ya makambo ezosambagazine parce que olingi te voilà olingi te donc bamona mpe osili kaka osalaka boye omwaka na vandi nie mais tellement na géraki etondi ouais na moment mo ekomi na okoka sute il faut ebima poso ebimi te na kokufa je dormais pas je faisais rien na komo bimisa parce que tango komo bima okomo likambo ye ovandi mutu na seto solo la tala boye awa eza boye na moni ke na yebisi bino ba face na koma komona wana nga mona kambo ngabe mutu o tovandi na eba mbula ebele. C'est comme ça qu'il réagit. Ba parole moko bani ko bima place wana. Ba bilok ba kana imoko do senti pena ki awa yango nde makambo. Au kamobi mais moi je pensais que nazo éviter ba problème. Zokande naza ko magasiner ba problème et c'est comme ça que mutu a réagi saka. Donc mutu ango alingi kaka ke yoza lokola mwana popi do likambo ezalaka te réaction te remarque te omoni eloko mabe koloba te mais soki omeki kaka kovandisa na se oloba na yebi so nde bakobamba yo na likambo na yo ndenge okoya nango okamwe barevanche babwakela baréunion de famille nayebisi bino j'étais étonné komona ke la personne avec laquelle j'ai vécu plusieurs années, en réalité, je ne la connaissais pas. Mais tant aussi qu'on a commis exprimer, on a ressentir, après plusieurs années, voilà, on a ressentir, na commis kozoba bombi Hiroshima tumbu, o beti boy bombe beti tumbu, o kamobi bombo ezabouye. On moni ngai, pas jo na salango te pona batu. Oui, c'est vrai, babenganga, likamnanga boy tout la question. Mais je parle plus de moi. Plus de mes erreurs pour que vous compreniez. Donc, bino ba o besoin dans la début de relation. N'évitez pas. Moi, je change wana, bo éviter à ngote. Bo tia likamna mesa bo solo la. Ba conflit wana, moi ko swana wana, muteli la sabino ndenge ya kozala. Mais bo ba ko gérer ngo, bo ba ndenge ko solo. Tant que bosola ce que mes bibles na moi échange boye ba niveau ba limite rouge o na ko loba na mutu na ko loba muté parce que eloko bokoza botonga ki yango dans 18 ans 15 ans boswa na raté mais une fois ka boswa ni ka mbala moko après 15 ans 18 ans de mariage poum au moins ka libala ekufi
pour comprendre que mutu azaka nde boye. Alors na moment ya ba conflit nde okoyeba donc mobali oyo nalala na ye 18 ans mwasi oyo na abotelinga bana 4 alaka nde boye okoyeba omona lakisi oyo bambandana elongi ahumilie yo na miso ya bato akomokendo abengi oyo alobi likambo abengi oyo alobi likambo ahumilie yo na mboka mobimba. C'est là nde okoyeba bandeko nayebaki na ngai ye te ntango okoya kovérifie ocomprendre ke bomwana na ye bongo kaka na quartier azalaki trop makambo impoli kosala kaka bato mabe na famille na ye moko omona ke motema mabe eza trop quoi. Mais yo oyebaki tokanisi eke epa na ye kozala différent non vrai mutu ye wana bimi na ntango akanda na ntango ya baproblème boluka boyeba maturité.